Apoutou, 4 mois passés, Apoutou, Nana exalé live na kitchen, na cuisine, na téléphone, liboso à la Chine, na poso, mais na ote, yo na la tela ko Olga Kabelo na pesa au conseil, Apoutou, tika makambo yo Teresa Ginsa. Bima, et que mon baba vient. Apichu ozui mabele wana. Ozui nduta o papa no tola kana. Papa tola. Yo moko boya te tanga comme no to fingi so te papa tola yo no finga mite o finga mara toute ta vie. To tu ko finga tu ngolo ko tana basiake. Ozo fingo ozo lo bana biso ya tika. Lelo komo lela na internet. Lelo comment je suis choqué. Non, yo que vous a choqué. Na yela ga Bible. Na sota Bible yo se kanga. Obitala mutu ba corrompre ba bien mbongo. Ayo sauter Bible. Au mon côté to komi. La Bible dit, ti na yela ga Bible lo no ki na na verset. Ba makak les cochons des zozos tout le monde là. Au bon donc yo tonda kuna mama dika. Ndema no finga na ba commentaire ntim ko no lemba ndena siki na mo finga bilo. Po bino nga clash ra batu boko sa ko Karina finga si ko pena ko mo finga ba imbécile ba mambo ba komana ba mir. Po so ko bino mtu Karina finga ka te aba so te finga ka siko fo so mtu bi Karina finga ka yo mo vandi o discuter to bi oui a finga ka o te ko bamba bor mobo. Ko zanga ko yoka. Mato yele kaka mutu te tola. Apuchu waki na confiance à ma belle. Omonike o sepeli mukie pour 3 semaines. Mais o ataba 2 mois o lela kaka. Biso to finga mi même pour 2 semaines bokangi biso miyibi, bokangi nga ba corromprenga, bokangi nga flatteuse, nazo flatter fali akomo kote la fali po fali a sepela na yelo kwa ba bisa bino fali nzambe. So il fallait se payer dans le côté lola, fallait me mettre poto, fallait me simbi paiement. Et puis c'est non raisonner ba makak là des cochons avec un commentaire, fallait au limbi sauter. Et puis on nga bozo sana mo limbi on a zongi la fallait na ninga ma vie men. Pourquoi non ba conseil ba chinois na ba tonton prince tout kuzu na linga bomote. Pour nga na kamutu mo soko zoki na ma bien on toucher responsable na yo. Moi je fonctionne comme ça. En fait c'est la loi en fait chez moi. Moi, si je déconne, je touché mon bail, non. Mon bail, le déconne, je touché, moi, sinon, on a pas ma famille. Donc, moi, je suis comme ça, en fait, c'est tic-au-tac. Moi, si on a 1, moi, il y a 2, 5, tout na boss, on a 4, 3, on a sautis. Ok? Na YouTube, on appelle ça, on conseil, mais on appelle ça. Après tout. Na ebisi, tika, moi, na tika, ma bozo, le babi, soto, ebi, vérité. Yo, maman. Bando botamata Dubai ya pamba okende ko compter pour Dubai ya non mboka mo batira visa na passeport okenda ka Dubai mboka ko ezana visa na papier duplicateur visa na passeport oyebi ndenge sala raté bando botama ti oboti ba no so 5 6 wana oyebi ndenge visa passeport isa oyebi ko lala na passeport na visa ndenge sala raté na nzoto wana mambo ebele o ifuna no sala tika yo yeli biso mabela nduta mapeka nduta pomo na nzambe moi Bible na mebela ki ole o Bible me répondre tout ce que l'homme aura semé il le moissonnera. Ça veut dire que nyonso moto akolona to uta akobuka apuchu yo lona ki ko détruire fali nana yo yaki ko lona ko bimisa biso via nana ki ndumba banda ngona 12 ans yo lona ki ko yako ela biso ndenge Marco si saka mwana fali te yo lona ki parce que yo mando bande ko memela se mando memela te se nando tala nga za se no ba preuve à l'appui parce que malheureusement dans coach avoir na chez mon compte parce que c'est trop léger bah vous pouvez pas passer ici ouais bah voix et que passer ana ili au conseil mais avantage c'est ça que na il a que conseil à voler là na minute au bendo zoler là
ozwa conseil basangisa na marteau obino bokanisa mato eleki mutu aputu bino nyonso bacochon nyonso na bosalaka na youtube bayoutubeur na bayoutubese bachroniqueur na bachronifoa fion moto akoki otema nanga aza te nga à la base j'ai travaillé à la télé donc à la base en fait nga so senanga polémique mpo gagner nga eza pasi mpo nga naleka na tela kini era Joseph Kabila atalanga na mama Olive na tela Kinshasa na ye kosala lisusu wana na seno succès na tela kini na yo sala succès ya YouTube ya série ya téléphone te YouTube eza kosimbi micro caméra filme na mo ya kisasa na longwe na succès kuna na yo ya na succès téléphone donc na basi na mibali bino sala ba live sur Facebook live sur YouTube, live sur ma chaîne, ma fiante. So c'est un rando au gagné, pour une expérience, il y a succès télé, il y a succès, il y a caméra, micro na YouTube, il y a succès, il y a téléphone, caraboy na YouTube. Moi, la trajet nanga. Si vous avez vraiment live dans le téléphone, vous avez nanga. Et comment t'es au denda parce que niveau. Au moins espace d'émission chaîne qui chasse ego na kokana Karim. Au kokate parce que na Congo mikini les simba miko batala okuna ba preveza aiko papa Charlie de Best je te salue motema madame papa Charlie de Best je te salue sans oublier Titi Chibola mère je te salue Titi Chibola Tanti Lili aussi clin d'œil na mosante Anita Okuka Anita Okuka mukonza mwana muke camarade de Tanti Lili. Maman Lubombo quand moi na rataki appelle nous je dormais maman je vais te rappeler. Na yolia on va manger les ailes tu aimes. Ailes de poulet mayamisé. Voilà. Sylvine Balabebe je te salue maman Charlotte Chalama mon chalache. Donc oye obandi awa kobimisa kofinga na pekisi oyoki te tala ndenge po monaka na bible nzambe akosa te akosa mutu te bible bini o nyonso moto olona yango obuka lelo mutu atelemeli yo tata oyo abota yo aputu tu m'as fait pitié mais malgré pitié non yo kelo mama pamba te faux na gangelo parce que avant tata na yo aya oleka na YouTube yo bande koleka oyokaki te ntango napekisaki yo oyokaki te maman soit disant moi c'est libala soit disant bino ba maman mabota bapesi yo biso zwi zemi batuti yo na lipeko zwi zemi olala ta libanda mobali alali na ndako yo libanda zemi olala na makala mobali na ndako zemi ezokota donc espace yo na makala mobali na ndako na zemi ekota mpo boza bato ya mabota kote wana je vous félicite biso pose mes côtés photo ça ma position mon père position excellente devine comment ça va ici ça fait rien on peut parler ici hein mais c'est que tu m'avais parlé l'autre jour alias Wangila boboule flex nachela bino ba vidéo na ba photo ya papa président nenga alaka ngala préféré kala nanga bien kala nanga naka santo azaki mukie te na komi na préféré na kala nanga na tchaka choko te na komi lokola papa président je suis désolé quoi elle est mieux ça pour continuer car yebisa ba warrior yango tende makam va se préparer en conséquence. Merci beaucoup pour donc ba warrior alias Wangila boboule flex nachela bino ba vidéo na ba photo ya papa président nenga alaka ngala préféré kala nanga bien kala nanga naka santo donc azaki mukie te na komi na préféré na kala nanga na tchaka choko te na komi lokola papa président je suis désolé quoi elle est mieux ça pour continuer car yebisa ba warrior
yango te nde makambo. Va se préparer en conséquence. Merci beaucoup, bon dimanche. Donc, par Warrior, alias Wangila, beau boulet vrai. Naturellement, bino ba vidéo, na ba photo ya papa président. Nenga alaga. Bon. Rabi, il ne peut pas parler devant vous, il ne peut pas parler ici. Je ne sais pas pourquoi. T'as honte? Et wesh, mais Biotin, honte de quoi, ouais? Oh, tu n'es pas une star. C'est moi la star. Ok? Voilà. Et donc, calme-toi. Oh. Bon. Bino ba mama bota, pour bino bozoango te musika. Parce que vous avez des, je sais pas comment. Ba tout tu au bozuzem, ba sali au bozuzem, biso, ça demande de position. Bref, modèle c'est un bon, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. C'est Père Abapéti. C'est lui qui m'avait dit que oh non, tout ma coco, même si ma mère non négocier bah, ma passe, je lui ai dit comment sauter, ils vont négocier ma passe. Entre parenthèses. Oh, mais pourquoi tu commences à murmurer? Eh, monsieur, pourquoi? Bon, yo côté déjà, donc, soit calme. Bazo côté, et puis te vois pas, sois calme. Mets tes pieds en l'air, hein? Ok, calme-toi, là, je suis en train de travailler. Je suis devant ma chine. Au moins, chine, on se met dehors, je te claque la porte, wesh. Dehors. Ça bouge pas, ici, on ne discute pas. Hein? Ok, bon. Namoni kaka télément parce qu'on distrait. Je suis bon, Azaka, on a tourné une sakine. Bon, là. Oh, là, je vois, il commence à me prendre la tête. Bon, comment, akende. Akende. Nantikai, akende. Batebele babi akende. Azala. Tikae. Azala wana. Ok, maintenant, sois calme, sois sage, ok? Merci. Oui, tu me déranges. Et mais parce que je suis pas concentrée là. Moi, je suis en train de parler et toi, tu murmures. Mais pourquoi tu murmures? Oh là. Nesi koyo na lobi boy. Na bibo. Je te sers maintenant? Ah non, après. Ya mami bokopolo je te sali. Et tant d'abeti nga na servir, donne tinga bonati qui me servir. Eh, bana babanda boy, hein? Wesh, wesh my girl. Ici à la Chine, il y a des patrons qui sont devant moi là. Je peux même pas me lever, wesh. Même si j'ai envie de pisser, je pisse ici. S'il faut que je fasse caca, j'ai cac ici. S'il faut que je bois, je bois ici. Comment on dit pas? Oh, mais si je veux faire caca, j'ai cac ici. Oh, pour son avis, si je veux faire pipi, j'ai pisse ici. Et bon, moi, j'ai cac ici. Comment ça se dit pas? Oh, tout ce que je vais faire, j'ai fait ici. Parce que, non, je vais me lever dès que je vais terminer. Parce qu'il ne me permet pas de me lever. Comment je vais te servir? Je peux encore préparer ta faim maintenant? Mais tu viens de manger. Quand tu étais chez toi, tu manges à 7 heures? Oui. Eh bien voilà. Eh bien tiens. Eh bien Kamada. Comment c'est différent? C'est pas différent. Là-bas, c'est chez toi. Ici aussi, c'est chez toi. Donc, tu vas manger à l'air que tu manges chez toi quand tu sais. Ok? Oui. C'est impossible de me lever parce que j'ai cac ici. Si j'ai envie de faire caca. Ok. Bon. Oui, mais franchement, ça commence à me... Père, hein, comme... Yo sikoyo, mamde no bakuna, kuna, bakutu ye kute lekeka.
Karine, laisse-lui tranquille. Mais c'est lui qui me dérange, c'est pas moi qui vous ai dit. Moi, je suis là devant vous, moi, je suis en train de faire mon boulot. C'est lui qui est là, tout le moment, il est en train de murmurer, je sais pas, de bouder. Mais il boude à qui? Il peut, wesh, il peut bouder tout le monde sauf la Chine. Wesh. Il n'a pas droit. Ah ouais. Écoute, t'as pas droit. T'as pas droit, ok? Toi, là, t'as pas le droit de me tromper, t'as pas le droit de crier, t'as pas le droit de bouder ma Chine. T'as pas le droit, en fait. Ouais. T'as pas. Ok. Nesikoyo. Mami, tika non peut se perdre biloko. Eh! Ngala préféré kala na Quand yom to tindinga, eh bon, balkila na ba Chine. naka santo. Azaki mukie te na ko na préféré na kala na ngana chaka choko te na ko lokola papa président. Je suis désolé quoi. Allez les news d'État. Bo continuer kaka yebisa ba warrior yango tende makambo. Va se préparer en conséquence. Merci beaucoup, bon dimanche. Donc, ba warrior alias Wangila bo boule fret. Nachela bino ba vidéo na ba photo ya papa président nenga alaka. Ngala préféré kala nanga bien, kala nanga naka santo. Donc, azaki mukie te na ko na préféré na kala nanga na chaka choko te na ko lokola papa président. Je suis désolé quoi. Allez les news d'État. Bo continuer kaka yebisa ba warrior yango tende makambo. Va se préparer en conséquence. Merci beaucoup, bon dimanche. Donc, ba warrior alias Nani baza au compte et moi mon baron comme comment ma père et mon père n'a qu'à père. En fait machine na funda bino que bo peki sama na lingaka et puis bino ba bisa kinga na relax resto ba père te na fula ka susu te bino na poata bino siko apanza pe téléphone live kata ni bébé yinda pe Point. Betty, tu n'as pas tapé, baby. Merci qu'on a pour tout. Retournons à notre moto, à notre mbadi. Merci qu'on a pour tout. Yo, les lots, soi-disant, moi, c'est l'ibal, maman ban. Nzoka yo ba viola o. Omoni bulu oyo timola nana oyela biso kindumba nana. Tala makasi ya Nzambe. Yo sikoyo bosoto na koto kolela. Nana kuta sa kindumba na bandeko nete. Soka sala pa kindumba na ki lesbienne oboloba. Asala na bandeko nete. Yo sikoyo ba viola yo. Yo kala ngage na omoko. Papa, ba viola nga na âge ya 6 ans oyebi mutu ba viola nga. Yo kanga na eko continuer yo. Nga yeko continuer l'homme ta violent ndeko na yo. Yaya, t'as vraiment des problèmes sérieux, wesh. Yo que ça na YouTube te. Dans YouTube ke naka na limité 17e ride. Yana pe so adresse baka na yo. Kuna ba sonya baka grave. So ke limité 17e ride. O mati kombi. Kingasani aéroport Kingasani nini 500. Mata combien il y a Kingasani. Ce qui place les athées, yon a recevoir. Au côté si ma belle na combi, ma boko no simbi di koro boye, bozo kende. Ce qui place les athées, djembe la terre ko djembe la. Au kiti na 17e ring. Au côté avenue wana. Tout droit. Bina on kasi fancy. Non, le combat spirituel parce que combat non. Ce n'est pas dans la chair en fait, c'est en esprit. Au côté d'un combat spirituel, au côté au côté babni belé ba te belé autour du bango, nazo luka chant de prière. Ba ko biso ke na 7e etanda kuna au mona kuna okuta ba papa na ba maman, ba vanda kate, ba fukama, kuna to na position moko. Parce que c'est la Bible qui dit tout genou fléchira et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et nous les stars, nous confessons. Et les générales confessent.
Et le président confesse qu'il est le roi. Et pour bien confesser, ok, quand on écoute à genoux et belé wana. Yo sona muneno yo ndra genou. Kuna to saka to fuka ma 4 heures de temps. 4 heures de temps. Okuka. Mais pour un début, au memili puta to kitamba lotandi, ofuka mo lemi, ogumba miloka ba musulman, et mo zongi tout droit. Et puis aux habitudes net biso boye. To les cas niveau. Parce que yo kana yo ba problème no ezesu ya biso na YouTube te. Kana yo libabe no uti sous te na réseaux sociaux. Il y a eu un outil dans ta propre famille. C'est la Bible qui dit tu auras les ennemis, les gens de ta propre famille. C'est ton cas. Oh yo yaki ko sambwisa. Tala munena nzambe. Yo mi sambwisi yo moko Yo ko tu papa bino utiliser motute. Yo bi nzambe utiliser tata bota et utiliser na munoko na yo. Ça. Nga yo moga ko sambwisa ngati apuchu obisa ngafia lokuta na tiko bobo. Nga na rataka ti. Mwende na tika yo bobo na ndochelo ba genou na si. Yo na chaki kombono na Bible. Yo dossier na yo. Na ndola na muta beto et puis na mesilité. Dieu conseille pardon. Parce que tu es parmi le genre où yo, au prochain je te connais pas, wesh. Depuis la bataille on a je t'ai jamais vu dans mon vie, hein. Je te wesh, aucun jour, n'importe. Na poto au coméling puis je me suis dit c'est qui tu te présentes. Oh, et je te wesh, je te connais pas. Apuchou, je connais rien de toi. Quand je t'ai au Congo là. Je n'ai jamais entendu ton nom qui est un Apuchou qui prend à l'écran. Comment ça, Apuchou, c'est quoi? Apuchou, c'est quelqu'un qui est obèse. Si tu es obèse, on t'appelle Apuchou. Non, c'est pas son nom. Eh, moi, je vais tout dans mon nom. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Ah! J'ai la joie parce que j'ai la paix. Yaya. Nalobi boy. Ah, vous c'est quand on a tout dans ma commune, on a fait cette explication. Ma baronne love, je te love. Mère fashion, bonne guérison. Ah, Pouchoum. Tu auras les gens de l'ennemi, les gens de ta propre maison. Apucho yo yako sambwisa nana zande konote. Mais tala mtazo sambwiso tata bota yo. Oh mais c'est une malédiction Apucho. Ozana malédiction makamno o eze suka ya YouTube te. Ka 17e limité. Ke limité na chaîne de prière. Soko bini chaîne de prière tout na ba femme pleureuse. Côté mon ba maman ba lela kaka. Kone ya kaka pinzoli. Kuna Yesu. Zelam. Zelam lukelo kanu Apuchu. Yo kana okuna na pleureuse. Moi so ko chaîne. Chaîne ya ba papa na ba maman. Aussi so beti tour na ba pleureuse. Comprendre? Yo na pleureuse kuna balela kaka akamuta. Ya 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 Jésus, Dieu faut embarablement. Dieu faut embarablement. Naluki qui m'a partout Seigneur na YouTube. Qui m'izaki. Libota nanga sila kokufa papa nanga ya boka kingaye kasi masi ya yoloko tingaye yakaye na beliyo zambe nanga zambe nolange zambe nanga zamba charlotte zambe nanga sosie nanga. En fait, kunezaka un peu de rumba katina yesu, hein? Un peu comme ça, oui. Ok, moi gauche, elle est droite, mais elle n'est pas fou. Comme on n'est pas pleureuse, hein? Ma femme pleureuse. On a là, kaka. Kende ko lela.
kolela na mtende ngoza mobali ya bato te ka mobali wana lelo te yo kana yo il faut bandolela Seigneur comment je peux coucher avec mon frère comment mobali ya liboso avi nanga okoza la demi frère nanga comment muta dévierge nga demi frère parce que tu as dévergé qui yo wana je vais te dire aujourd'hui il y a un keno na combat spirituel il y a des esprits. Il y a des esprits. Donc, vous êtes liés en esprit, vous êtes mariés. Parce que si vous sortez avec quelqu'un, chérie, si vous êtes ensemble, vous avez esprit. Ok? Wow. Ok? Bino boka boyo ki ma na lobi. Ok, nga na lobi ba boyo ka te entre nous. Les gens nous ont expliqué père. Maman n'a bien expliqué père, bon c'est quand tu prends un bien. Maman tout ça c'est qui bolé qui si ya bien noté. Non ma coupe là-bas tout ya coupe. Lelo motozo est allé vu na yo. Papa Botayo, ma chérie, quelle malédiction. Et le bas ma cause Adam, hein? Malédiction aussi, trop en fait. Si vous avez un film à YouTube, disons que vous avez des problèmes sérieux comme ça dans vos vies. Oh! Moi, je dis que si vous avez un film à Vanessa Reine, quelle humiliation! Ah, pour tout le monde, que tu as que Vanda, maman Dika, on a dit que yo na famille de carré, maman bino balati alliance, yo papa bino tendance que le ba dévore, le papa déjà fait là-bas, nani ba dévore à 500 spaghetti. Papa déjà yo foutra nyo, on a yo 4 si j'ai pas mal. Sinon ba dio comme en bonne on a des 260 euros, on a 6 mois. Donc comment on doit intérêt l'icolo, puis c'est na chepe, da papa déjà examen bay, mort d'homme. Ça va péter là, ça va chauffer puis OK, papa déjà. Quand on a maman sous na komika na mambo mbongo baba na kanisa ke mutu ana nyona na vie banda na botama na teka ke lote ba defanga mais papa ja a defanga papa ja ouais comme pas problème ya ozana moi ça mundele na ndako comment que defanga je vois rien moi na nyona nga quand même c'est inexplicable donc il faut au foot parce que ce ba tout ni biso karim côté que la ki ni na ne na teka côté parce que nyona nga mbongo na comme na mabongo ndele papa ja papa tout na mbongo tena esambu sangate même façon. Yo Nzokande okushana yaya na yo yaya mwana papa na bino muta devierge yo ma chérie ukoli na inceste. Ce que papa n'a pas entendu, un gars va dormir bas au mabélé le quoi David. On dit pas David à Bible, l'homme selon le cœur de Dieu. David on zamba benga l'homme selon mon cœur. Le plus beau homme il y a Bible, c'était David. Net national ça va série penza, il y a ba David. Ngana za Maria te. Ngana za deli. Moi c'est David anda po na bota David bon okozali kanguti. Po David anaki basuki linga maneti suki na. Mo ndi basuki ya krole. David aki bongo donc e bongo so suki linga mango bacha couronne likolo. Hein? On dit garçon sans solo sangel wa mujakina. Majaki peda kenda. Pedi. Yo ma pension succès ko comme ça yo mwende ko bino ko sakana na ngasa na pension succès so ko ba otalo muje bilo bela de ama munyoso po osa e ko e ke 3 mois ngana mta kupeti c'est sur live ko ba talo pede yo ko de mo vanda na nini na matongi ya ukonda wendo yindi ole kana te fetchela chaba double fois de non l'élite yo yake manginga respect ngana état majorité yo coupe mwene na tikela ke 3 mois coupe. Comment on a dit ça? Kota karai na velote. Oh rail, tele maraté, c'est na kuteno na zone ya kanolika. Malgré ce ba niati le la samate ezoatan. Mais na vanda kana kimia pona yebike poussière, au lit moi. Bisous, bonne allée, PD. On t'aime hein, qui madame. Zozo. Nabibo. David izolo songelo kwa mujakina.
David wana oyoko baloba l'homme selon le cœur de Dieu. Et bana David basala inceste na Bible. Mais David akoya na mabele azobalkolela nzamba limbisa. Sikoyo yo papa tolo zolo baba zo sambiso tala papa on a ni responsable yo papa. Osali ku terrain o les grands na ba émission so epeza yo ya solo so epe ya lokuta. Tala papa bula oyo. O azo fingisa ngai na famille na nga ex ngam na so ki pe ngam na boko la mama na yiba yo. Mwana na obi ba viola e, mwana wana apuchu. Donc ndenge ba viola ka isoki eza yo moko papa nete, obi obi mta viola ki siki eza bana ya moi sinon. Sikoyo franchement papa tola entre nous. Biso ko papa ça zaka rangeur, mon père colonel Mukundi, akufa na pétage général so Betty. Au Betty na internet, au Betty na États-Unis. Baka 59 colonel. Oyo, ba noma bango na Amérique, ba rangeur. Papa nga za colonel a pambati. Rangeur a sali na 26 ans. Peta rangeur. Yaki bétoile minimum ya rouge bordeaux bétoile siko. Malgré musale belé papa nga za ki nango. Papa nga za parmi ba soda o ba kanga bango na kasho na bumba côté ba tamo si na biso nyonso ba kanga bisaka balonga ki chassa ba ki vendre la décor parce que comme mon kondi ba pesa papa parce que ça moi mobile liboso maman bango boti basi et tellement que mon grand-père azaki chef coutumier moi nana liboso mobile na libomo ko na biso nde ba binaki mon kondi prénom papa na biso Emmanuel. Emmanuel est parmi nous, Emmanuel est là. Il y a qui signe reconnaissance. Ne va pas comme mon kondi parce que chez nous les Bangala, mi bali de bazaka. Donc ne biso bana na ito zwa kombo ya mon kondi. Donc kombo mon kondi utawana. Et utate pas zaka mon kondi te ki bo kondi e ko koma era koli na musala mais il est né, grandi mon kondi, OK? Malgré mon engagement sur zaki na sa famille. Oui, mais ma famille va coutume, hein. Elle m'a mis mon code. Donc, à ça, penza na trône, en fait, c'est tout le monde qui l'adore, tout le monde a loué, tout le monde a exacté. Parce que, à cette erwana nous, toi qui m'as amitié, et puis, bah, qui nous a mis auto évité. Erwana, bah, qui est catholique, on y a monto. Maria Losa Kotondi Gasia, mon conjazali d'ailleurs, à béni, t'es beau, zéné, na chapelé pour, ah, ils en ont, bah, hâte. Ah, ils en ont, kako, loba, bolité. Erana ba bebe nzambo biso te bite nzamba solo nzamba lelo te. Erana ba bebe kabo ya chapelé. Et c'est pour cela que tout le monde adorait. Parce que on ne peut pas adorer quelqu'un, ok? On adore que le roi, c'est Jésus-Christ. Mais un roi n'a pas d'amitié, tata moi aussi, maman catholique. Donc les gens qui ont fait caravaquer, maman rajeunir, moi rabona chapelé. Maria Losa Kotoni Gracia mon konjazali na yo abeniso yambo ya baso basa abenisi pe sumwana wa yo Santu Maria Mama Nzambe sambela pour biso basumuki sika potango libana biso amen aboki ka mtu moko tinzinze bo bavua moko bimaka na sima kuna Marie Maria, Okombo tata, Pea mwana, Pea limo santu, amen. Isakula ya mawa, mo konzi nzambe wangai, na yoki mote mamawa, nzambi na tumboli yo papo pusibolamo, le misabiso po na Yesu Kristo, le misabiso
Amen. Tata wa biso ozali olikolo bato bakumisa kombo ayo bandi maboko ndimbo yo po elingi yo basala yango se lokola bakosalaka olikolo pesa biso lelo bilo ya mokolo na mokolo limbisa mpe mabima biso lokola biso tokolimbisaka bazozo babela biso yozo boyoki suvo moko ebili kuna Alléluia. 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 Cristo é Zombie, Alléluia, Alléluia, Cristo aime zombie, Alléluia, tairez-vous, Alléluia, tairez-vous, Alléluia, Alléluia, tairez-vous, tairez-vous. Eh, na mimoni na catholique, na mimoni na Notre-Dame de Lingwala. Attends, pour ça que payé pour que sur ma classe. Coco les abeta, ya Claude Mokonzi. Qui va on a demandé d'autres de sopi renouveau na baloyenge mo pe boye. Ozanga chapeli bakangi ondoki na nda. Babo ya moti. Iko telinga na libanda lola. Duko makambisona na chapeli na king. Bo mnini nzambe. Tukanga mabakingo oto. Botozonga tina chapeli eye pona koloba boye. Pona koloba boye wana kanga papa biso kuna wana soki batamoso baesui kaka nzambe akatolike bakangi bisaka bakei na bumba choupette officielle kote bakangi mwana bango mobali na dini mokende batamosa biso baki oyekola banzembo balangaka te ayolela etanga kelasi ye mana ye ojwa mayele mana dendende pona bamboke ya kabongo se bakangi mukonzi omoni bakangi baliputa na lokio bakendaka libanda kashoko bina nakale yaki bongo po papa biso yaki mona chef coutumier ale komone mokonzi donc yene mtu na trône siko ozomona kimbuza kuna wana babengisi maambili ya bel po epe mongala maambili ya bel siko akino wana ndenge munaka mboka yolela etanga kelasi siko atango samso babomona ngunde bakenda ayolela etanga kelasi ye mana ye ojwa mayele mana ye dende ayolela etanga kelasi ye mana ye ojwa mayele mana ye Nesi ngundele ezotoka na bumba libanda kasho. Mais malgré tout ça, papa Bsazaki responsable. Il était là pour Rosangi Sabana. Chez nous, la viole, on est ça le matin. Puis ça va te botter ma tata. Eh, maman, pardon. Maman, Pauline, Charles, ma bonne guérison, je t'aime. Montez ma papa de Chris Condé. Donc, on a remarqué. Déjà, papa, tout là, papa, encore irresponsable. Vraiment, tu es. Je m'excuse aux azoba, papa. T'es pas sage. Parce que papa, responsable, tu peux pas passer. Ouais, exposer moi.